Bandeko nalandi ndeko na biso Migeniema makambo alobi wane ya mpo na ye aza ye bino boya bino nazoloba na bato oyo baye poto sika to bato balingi bakoma na poto baya awa sika resita bavi na bino ebandi ntango komi na Kongo moto kobetanga te na kili moto kobetanga te yo 200 kilos na bien vanda pa na première rangée ba Brazzaville nyonso na première banc oyo kangai on comprend tala uni mboka oyo ngobungila na ozana moto obeta te ntango ozwi mokanda te ntango ozwi na mosala te donc ntango komi les 6 mois na yo oyo kosala na poto eza parti ya réussite na oyo ya vie mpe badécision okozwa mingi ekouta na les 6 mois oyo yo okosala na poto maximum une année nalobi te makambo oyo okosala soki ozwi mokanda to ozwi te nalobi soki okomi na poto otie mpenza lokolo na poto nga partout okotia lokolo na mokili ya poto vi na yo réussite ya vino fait partie ya 6 mois oyo kosala na territoire ya poto maximum une année bolanda nga mpo bocomprendre baoyo baye sika na baoyo bazoluka baya sika mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko awa na mboka poto ntango ozoya bokalikilaka soki okoma pa nani bozala na badrese ya bato ndenge biso tu tozala na yango mpe ntango oza na Afrique omona yango avantage alors ekoki kozala avantage to ekoki kozala désavantage ekipe te aza mwana balabala na bino ekipe te botanga na ekole moko ekipe te membre ya famille ata bobotami papa moko mama moko yango nalobi bolanda ngai ndeko kokoma na yo na poto en tout cas soki okomi na mboka moko batie oyo na foyer ya liboso tia na motu na yo eleki eza avantage donc eleki malamu mpe ezali avantage sikoyo nalobi boye pourquoi nalobi eza avantage parce que oye na poto foyer ezali na mboka oyo yo osengi ngonda donc oza contact direct na bakolo mboka
kozala pe pa ya moto to kozala na adresse ozali en contact pe na bakolo mboka me ndenge moko te pe na foyer ozali indépendant total kozala indépendant total eza très bien yango bomonaka mundele batiaka bafoyer mingi neti na Balman na bamboka ebele kaka batiango na libanda ya ville ata na province ya batiaka yango na village pe libanda ya village ndenge totalaka ndeko na biso amisi oyo asalelaka biso bemission na TikTok alakisaka ko isole wana mingi ejenaka bango donc ndeko so batie oyo bisika eza isole ntango omoni ejene yo elakisi oza deja na position ya mabe na makanisi na yo parce que ozomona neti okovanda na zamba wana des années or que oza na temps ya koreflechir ya kokanisa so batie oyo na bazamba linga nanu oyeba bato okuti kuna basali combien d'années, combien de mois, combien de jours na kati ya zamba wana pourquoi pe bawumeli bongo so pe bawumeli te bamiso bakei lenga po yeba pamba te bawana elakisaka ke bazwa makambo no au sérieux ata ngunda na yo okosaki me comportement na yo ekolakisa oza motu moko wana patience lokola na poto mingi balukaka mukanda kembongo alors eza avantage pona motu alukaka mingi mukanda po epesa ye mbongo na bandako pe ezali bien kozwa mukanda oza na droit baprotege yo olala sikoyo esika ya bien pe bapesa yo mosala bango balukila yo ntango nano ozwi te bakufutaka yo mbongo oliaka olalaka na bakondition ya bien mpo bandimi yo na mboka na bango alo bandeko kokoma kokita pa ya ndeko boyoka yango deja mingi boyebi yango toyokaka deja mingi bazwa na makambo pe makambo yango ata après 10 ans ata après 5 ans ata 3 ans ebimisaka makambo ebimisi makambo te po bato bayambi yo basali yo mabe te parce que eza modèle à poto eza modèle ya vivre na poto na makambo akutanaka nango na modèle akalikila ndenge akoyamba bapaya alors kozala pa ya motu okoki mpe koresir bando kende mpe okoma koremercie ye grâce na ye ndenge ovanda pa na ye makambo ke bien eza mpe kaka modèle aprépara soki moto aye pa na ye ndenge nini ekokende mpe bakondition oyo aza nango epermettre
mosusu mpe kokokende epai na ye alekisi basacrifice mpo motema eleki malamu mingi, surtout aza na susi na yo okoka kosan sortir okoma na ndako yo moko. Bato wana mpe ntango mosusu makambo ya kosala yo komona ngo mabe, me ya sali mpenza mpo yo ozala bien. Bato mosusu bakosala makambo mpo yo ozala oyo koyela yo yo pa yo kei oresir olobi grâce na bango yango eke bien, me bongo te. Yango bandeko mpo ozala indépendant, mpo ozala na avantage kolanda makambo neti ya ndeko na biso te Mike Niema alobi. Ye akovanda kaka na Paris, akokende ta banlieue te, ye kaka Paris amesala na Paris. Alors yo mpe koloba teke nga mpe nasala lokola Mike Niema awa nakiti kaka na Île-de-France, nga nakovanda kaka awa to na Bruxelles nawela kaka awa, nakende na babanlie na baprovince mosala nini. En tout cas, keba loba okoko deside bongo soko lokotaka mbongo yo moko. Tango lokotaka mbongo oza na posa mokanda te, to oza na posa mokanda moza mafu pana yo oyo koya eya wana okoko vanda esika olingi, okoko pema mboka tu olingi, pamba te oza na mboka ya bato kasi yo moko kontolaka nyonso ya yo. Bando bwako ozwa resepise bomonanaka kutu te, wana mpe na posa omona bango te. Batraitement na oso likambo obelaka no kutu te. Soko obeli oke na pharmacie, so baboko tekelo kisi ofuti docteur ozwi kisi okei. Bandako ofutaka na yo, surtout awo lokotaka mbongo na poto. Babakama ndenge na ndenge wana c'est toi le décideur. Mais tango ozolinga ozala en règle, ba décideur bakolomboka. Tango olingi ozala na ndako ya HM, ndako ya la mairie, ba décideur bakolomboka. Nakanisi ozo comprendre. Na yango bandeko bolanda ba exemple ya ba Cynthia Wadol, mobali na longola epai ya Pamela akende foyer mpe kuna azwa mokanda na ye. Bolanda exemple ya Tracy Mbelenge, baya na mosala na bango na mbongo, bakonti na banki ya solo evanda, mpe bakutani na moto oyo ayambaki bango, ye pa bonga na ye, pa fungola bango motema, banda Kinshasa tina poto. Oya sala ba salon de coiffure na ye wana. Donc, na mayele na bango tala ndenge bakenda. Bolanda exemple ya Aruna, Lorette Aruna azali leloyo na foyer. Abetaka nguma te, atambulaka legal. Bolanda exemple ya Gloire Olangi te, akita na Allemagne,
bapese chambre kitoko mwana bakipe na biloko tu ye moko akamwe kaka na 2 jours akomi akamwe amoni 2 ans lekisa na Grèce ezali felo kasi akamata apakata mbangu akende na la France pelo Gloria ndenge aza wana sur et certain ye mpe akolinga asala kaka ki Gloria bolanda te eza risque comme tel okoko réussir tokoko réussir te po Gloria aza na liste ya bato balokotaka mbongo te soki azalaki na liste ya bato balokotaka mbongo nakokoloba a botika ye eza bongo bandeko ngai papa robo nasukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.